Il y a Thérèse Jimmy, l'aîné de la famille, Robert Jimmy, Claude Jimmy, Georges Jimmy. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes venus pour rendre hommage à un homme exceptionnel, mon père. C'est avec une profonde tristesse que je me tiens ici, mais aussi avec une immense gratitude pour tout ce qu'il a été et tout ce qu'il a apporté dans ma vie. Papa, tu étais un homme très généreux, toujours prêt à donner de ton temps et de ton amour. Tu nous as inculqué de vraies valeurs et ta bonté était difficile à décrire avec des mots. Tu étais un père très protecteur, un ami fidèle et un confident. Je sais que je pouvais toujours compter. Ta présence était un véritable réconfort dans ma vie. Tu dégageais une énergie très positive et ta nature sociale faisait de toi une personne exemplaire. Toujours disponible, tu savais écouter et apporter des conseils judicieux. Ta taquinerie et ton esprit provocateur apportaient de la joie et des rires à notre famille. Tu es amoureux de ta famille et cela se voyait dans chaque geste et chaque mot. Aujourd'hui, nous ressentons un vide immense et indescriptible. Nous avons perdu un pilier de notre famille, notre guide, notre représentant. Grâce à toi, papa, je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. Ton amour et ton affection m'ont façonné. Et je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Que Dieu t'accueille dans son vaste paradis, papa. Tu resteras toujours dans nos cœurs et ton souvenir continue à vivre à travers nous. Merci à tous d'être ici pour célébrer la vie de cet homme incroyable, M. Claude Jimmy Diangani. Que Dieu vous bénisse. Hommage à notre Père bien-aimé. Tu as été un Père exceptionnel, toujours présent pour nous. Aujourd'hui, devant vous, la famille, devant tes amis, pour te dire combien tu me manques. Tu as laissé un vide immense, un vide que rien, ni personne ne pourra combler. Ma vie, notre vie ne sera plus jamais la même sans toi. Mon frère, tu étais plus qu'un frère pour moi. Tu étais mon ami, mon confident, et c'est sûr que je pouvais toujours compter. Je me retrouve encore aujourd'hui face à une douleur qui pèse lourd dans mon cœur. Chaque perte était un chagrin difficile à porter. Et une fois de plus, nous devons faire face à cette immense tristesse. Donne-moi la force de traverser cette épreuve, de porter ces fardeaux qui nous pèsent à tous. La vie continue, c'est vrai, mais sans toi, elle ne sera plus jamais la même. Mon frère, je t'aime à jamais. La mort ne peut arrêter l'amour que je ressens pour toi. Car cet amour est plus fort que tout. Repose en paix et veille sur nous. Et encore Claude, tu disais toujours sur moi, Georges, Nangarayo Mingi. À chaque fois on était ensemble, tu disais plus Georges, Nangarayo Mingi. Georges, Nangarayo Mingi. Aujourd'hui, Kolingamo Yango Claude. Alors, donne-moi du courage. Natira la famille, mon bébé Claude. Une énergie très positive et ta nature sociale faisait de toi une personne exemplaire. Toujours disponible, tu savais écouter et apporter des conseils judicieux. Ta taquinerie et ton esprit provocateur apportaient de la joie et des rires à notre famille. Tu es amoureux de ta famille et cela se voyait dans chaque geste et chaque mot. Aujourd'hui, nous ressentons un vide immense et indescriptible. Nous avons perdu un pilier de notre famille, notre guide,
notre représentant. Grâce à toi, Papa, je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. Ton amour et ton affection m'ont façonné. Et je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Que Dieu t'accueille dans son vaste paradis, Papa. Tu resteras toujours dans nos cœurs et ton souvenir continuera de vivre à travers nous. Merci à tous d'être ici pour célébrer la vie de cet homme incroyable, M. Claude Tchibikiangani. Que Dieu vous bénisse. Hommage à notre Père bien-aimé. Tu as été un Père exceptionnel, toujours présent pour nous, un véritable pilier de notre famille. Nous t'aimons profondément et tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs. Les derniers jours de ta vie, tu l'as passé entouré de ceux que tu aimais, ta famille. Nous devions célébrer le premier anniversaire de ta petite fille, mais ce matin-là, on nous a annoncé ta mort brusque. C'est comme un cauchemar dont nous n'arrivons pas à nous réveiller. Ce qui rend ta disparition encore plus marquante, c'est que la veille, tu préparais ton dernier discours. Tu voulais le faire pour l'anniversaire de ta petite fille et tu comptais parler de tous tes petits-enfants et de tes enfants. Nous n'aurons jamais imaginé que ce serait vraiment ton dernier jour parmi nous. Tu aimais les discours et aujourd'hui c'est nous qui faisons des discours pour tes... C'est avec une profonde tristesse que je me tiens ici, mais aussi avec une immense gratitude pour tout ce qu'il a été et tout ce qu'il a apporté dans ma vie. Papa, tu étais un homme très généreux, toujours prêt à donner de ton don et de ton amour. Tu nous as inculqué de vraies valeurs et ta bonté était difficile à décrire avec des mots. Tu étais un père très protecteur, un ami fidèle, un confident. Je sais que je pouvais toujours compter. Ta présence était un véritable réconfort dans ma vie. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre... Voilà, tout continuer, nanane na cimetière, tout sirisana no misa, tout simaya misa, batu mosusu pe bana cérémonie kaka na église oyo. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
commence à révéler, mon cher. Maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Bato bauta bapoto bilo kitoko ezawa awa toza na nyonso tosepelaka na matonge kotala mama Bijou tosepelaka mama Bijou aza na baide ya malamu tosala makambo ya kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakuna bazalaka te toza kimia waka nde bozomona eza mpa mwa ya poto tika detika mama Bijou toyambaka bato minene ya jete epui mama Bijou atiki biso te atie esu boutique atie boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala deodorant ezala masanga nyonso ezali chez mama Bijou. Chez mama Bijou soko oyo okolala kitoko eza te climatiseur courant wow nyonso ezali chez mama Bijou. Otaka bato bauta bipai na bipai bayoseretrouve mpa mama Bijou. Mpa mama Bijou kitoko wapi mpa mama Bijou mwa ezali mama Bijou bayo sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana mpona baséjour na bino botala ndenge mama Bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama Bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5. Botala cuisine na biso ndenge eza kitoko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na 2 chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Botala place tobongisi pona koya kosala mwa repo bapaya koya kovanda. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée, eza na $40 par jour. Soko koya ko wumela mama Bijou alobi kobanga te mama Bijou asololaka na ye kitoko. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Botali toza na salle à manger, botali bakiti na biso ndenge ezali propre, botali cuisine na biso ndenge eza kitoko, ndako na biso eza kitoko, sécurité eza assurée. Mama Bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici. Botala ndenge mama Bijou abongiseli bino ba appartement na biso. Mama Bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma. Botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko. Mama Bijou alobi toza na problème ya maïté, toza na problème ya courant, toza na départ unique, toza na groupe. Tema na yo ba appartement na biso to bandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien. Soki po koya ko wumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu a 37 te. Mama Bijou alobi solution eza epa na biso aboye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge. Mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa deodorant na yo na poto okomona deodorant na yo na kati ya auberge na biso. Mama Bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te. Mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Botala ba ombia, botala ba savon ya ombia ya mbuma, ya ombia ya mai. Botala Mama Bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age. Mama Bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37. Olingi osomba
sombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Mama Bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage, toza na ba dentifrice, okoki kobosa na dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne, botala toza même na ba bande hygiénique. Mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo, boutique na biso eza na matonge na Irebu A37, okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te. Mama Bijou tina ba chargeur pona ko charger téléphone. Mama Bijou akanisi bino na nyonso, toza na ba coton-tige, toza na nyonso okoki kobosa na eloko na poto kobanga te. Kaka place okolala place okosomba biloko. Epa na biso totekaka pirate te, botala biloko na biso ndenge eza kitoko. Ozala posa kosala mutu kado, yo ozala na poto. Contactez Mama Bijou